Nzamba pambola yo, Nzamba visiter yo. Sans prière, na niveau ya chrétien, na niveau ya pasteur, ça ne va pas. Batu bazala na ba double face. Surtout nous les pasteurs. Kakenza na Sonic Afuta, baza ba pilier église de réveil. Est-ce que ça s'est fait que dans ma temps on va consacrer pe consécration ya Moïse Mbie et c'est passé en pleine heure. Na niveau ya matanga ya ebimba papa na bango cercueil mpanzi ce moment na connaissance pasteur consécration ezana ba formule et belé bato loge baleka na consécration bato maïkari bazwa na consécration j'ai beaucoup de services on a sali ya bandoki longo bana ba bandoki belé batata bandoki ba mama bana kata ba masanga il y a des consécrations spirituelles surtout ba masanga mingi ya spiritualité est-ce que ouais ba ke mbia finga mitro moi mbia finga mitro moi Zimbi ba consacré na Bethel et pas ya banani avant que papa na ku faisait le roi mutu ya train ya Bethel roi ba bimite en plus hein pourquoi ba tikeli mutombo nani apôtre mutombo asala consécration wana apôtre mutombo bimisa ki mouchoir dadi makam na zolo ba wana na lobela makam eza Denis Salobi to keba na mouchoir wana mukuna Sonic Afuta kingani basala réunion et loko na loba c'est très sérieux na niveau et église Bethel. Je m'ai donné les apions. Azamwana motote boa kosangai abongwa ni pete boa wangana Nzambe ya le Nazarien le Nazarien le Nazarien atako babakolaki mafuta na mosakolimo lelo yayo bolingo ebateli le Nazareth lipamboli oyo emonanaka tempeni mama kandi elobi kolapie mapapu masope mafuta tokokisika na longo na Nzambe oyo babenga na makomi Voilà, nous sommes toujours aux Alibako quand nous sommes à 4 chaînes les Nazariens TV, une émission à Bino Oeza Table 5, présentée par votre humble serviteur Dadi Moukoya. Je tiens toujours à vous remercier d'être branché sur votre chaîne Les Nazariens TV. Je dis un grand merci à Maman Tiffany pour la confiance au PSN. Je dis un grand merci à l'équipe Les Nazariens TV. Je dis un grand merci à Yemoko. J'ai dit Taïego depuis États-Unis, la femme de quelqu'un depuis États-Unis. Merci de venir au soutenir l'émission. Pourquoi pas à Philomène Moukoya Motema Bivens de Yongo depuis Londres, ici Kazali, ici Kazola Nabiso. Un gros merci. N'ayez pas soutenir l'émission. Je dis un grand merci à Yemoko. Bienvenue Biano Waka Pinga depuis Biano News. Merci vraiment mon oncle que j'aime beaucoup. Merci vraiment pour notre conseil. Merci aussi pour notre soutenir l'émission aujourd'hui. C'est un grand merci à Yemoko, prophète Gilardin Luanga. Si vous avez merci vraiment pour notre soutien, nous soutenir émission au table sainte. Le table sainte, nous avons moko ya ba homme de Dieu, na mboka na biso moko ba prophète na mboka na prophète Joël Aigle Voyante. Il est au soigné par rapport ya mam aux se passer dans l'église ya RDC, précisément l'église de Dieu. La RDC les autres tamboula, moi qui consacration ba pasteur. Est-ce qu'il y a qui volonté ya papa ya Moïse Mbie? Donc le bilan on a mon quoi prophète c'est un mot qu'on a vu sur prophète Joël et le voir au boébier. Ok, donc à Roland.
nazokatela nzambe losako na se sikoyo tozokata losako sikoyo kuna nalingi nakatela nzambe losako awa on y va allez katela allez tozozonga tikelanga nzela nazozonga s'il vous plaît tika nzela yoka olingi libala olingi kopota olingi mosala mpona nini nosinga na jira oza nsima caméra fonga caméra na présenté bino invité na ngai ya mokolo ya lelo bonjour l'homme de Dieu. Bonjour Daddy. Santé ndenge l'homme de Dieu. Ouais, ça va tobengaki yo par rapport ezali biso ke ozalaki na ngomba omataki ngomba par rapport à prière eleki ndenge na ngomba. La prière eleki bien biso tovivra na prière sans prière vraiment ça ne va pas. Ok, okomatisa mwa voix nayebi ke no voix ekauki par rapport ya mabondeli. Sans prière, na niveau ya chrétien, tout na niveau ya pasteur, ça ne va pas. Il y a le biloko, on est obligé de lire chaque jour. Donc, nous sommes obligés de prier chaque jour. Et sans prière, maintenant, ça ne va pas. Ça ne va pas. Ok, l'homme de Dieu, moi, je suis gentil par rapport à tout le Libakou, pour la chaîne de Nazarien TV. Zamba Pambola yo, Zamba visiter yo, yo Zungolu, yo Hollande Aigle. Bana nyonso ya ngai na poto tout partout dans le monde bo changer chaîne té bolanda chaîne vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ok, merci vraiment l'homme de Dieu tout ta maman na sujet autour de la na mokolo ya l'homme de Dieu otala que oza prophète ya mboka na biso est-ce que ndongo zomo na église ya RDC ils ont marché bien. Ouais, bon, l'église à RDC, il y a Congo, ils ont bien par rapport à Nayebi. Au pays Nayebi, Nayebi, ceux qui ont mis la honte dernière. Mais nous sommes le coup de Panzambe. Nous sommes le coup de Panzambe. Ok, l'homme de Dieu, l'église, ils ont bien. Tout le temps, perdre mon quoi, apôtre et mon cannabiso. Apôtre Mbiye, ou à Ota Kokufa. Apôtre Mbiye, Ota Kokufa. Sikoyo na matanga neto monaki batu tout ou bayaki wana. Est-ce que vraiment l'amour ezalaki ka juste pour na matanga to ezalaki juste pour na ra kufi to zalara wana ba mona biso to ezalaki vraiment bayaki vraiment sincèrement na bolimo solo. Bon, na matanga wana na landaki matanga. Na landaki yango. Oui, matanga vraiment et l'équipe bien. Félicitations na bateau ba soutenir qui Moïse Mbiye pasteur na commissaire Penzambe mingi mais elo mona lingana loba na mboka na biso Congo mboko toza au Congo bato bazala na ba double face plupart ya bato na RDC bazana bilongi mibale elongi moko zalaka ya meme moko zalaka ya nkoi surtout nous les pasteurs. Surtout les pasteurs. Namoni bato belé bayaki. En plus que so tali Kakenza na Soni Kafuta. Baza ba pilier église de réveil. Ya Kinshasa. Mais babandaki koyokana te bayokani. Moi bato belé oyo bazana moi ba rankine. Na nzela ya matanga wana bayokani ba sololi belé et c'est pas ça qui et ça l'a bien mais nami poser ba question éviter ce que tu na ba question mais nami poser qui ba question na mtima nanga vraiment mais na ko mona ka nde muta Nigeria qui maki po ebe ke buzo ba nini se ko ina mai OK Nigeria ni là muta Nigeria de muta no buzo ba marabo tala kuna gege tala genga vous avez un problème non tous les serviteurs de Dieu azala na matanga dadi na ba serviteur de Dieu musuku na ba oba yeba ni na mte neti biso
bazalaki zolanda omoni na mboka na biso na otoloba likambo double face dadi tina loba na batu nyonso balandanga vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira et ça pourquoi et si la vérité ça de si quand ça bazali si la vérité ça quand ça bazali OK l'homme de Dieu tout kotamba moto le bilamba l'homme de Dieu tout monde qui na matanga il y a apôtre Mbi tout monde va consacrer Moïse Mbi la carte église cercueil Mopanzi tout monde consacration va consacrer en tant que pasteur. Est-ce que ça s'est fait que dans ma temps va consacrer pe OK. Dalina loba elo moko eza vraiment nécessaire. Dieu ne parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Tant on zamba solana Élisée a été Zolanda. Tant on zambe abandi ko solola na Élisée. Ba prophète il y a beaucoup de prophètes au bazaki wana. Ba nouveau prophète ba misusu pe ba yeba kité. Mais ils ont un signe où ils ont l'accès moto yo aza motekel moto ya kuté na Nzambe. Consécration ya Moïse Mbié et c'est passé en pleine heure. Na niveau ya matanga ya ebimba papa na bango. Cercueil Mpanzi qu'on va se consacrer. Pe muta consacré et apôtre Mutombo. Oui, apôtre Mutombo. Voilà. OK. Bon pour na ngai na oloba Zamba zolokumu. Ce moment na komisko pasteur. Est-ce que ça s'est fait c'est un cas consacré les carats après na matanga. Consécration ezana ba formule et belé. Bato loge baleka na consécration. Bato maïtari bazwa na consécration. Même j'ai beaucoup de services na sali ya bandoki na longo bana ba bandoki belé batata bandoki ba mama bandoki na longo ba sorcellerie belé. Et kuna pe bazana na consécration. Ndena lobaki biso nyonso c'était les sanga église catholique les sanga réveil les sanga nini kimbangiste les sanga même les sanga quartier les sanga ba sanga 3-4 personnes ba local les sanga donc nyonso les sanga mais na kata ba sanga il y a des consécrations spirituelles surtout ba masanga mingi ya spiritualité zolanda consécration Moïse Mbié eleki ba nyonso ba monde ko consécration ngana sepeli pour ba consacrer mais on est spirituel et tala et donc on est un secret ya makambo esalamikuna esalamikuna. OK mais est-ce que c'est là où couper ça à point de vue na est-ce que va consacrer na matanga point de vue na ezake oui c'est normalement ba ko consacrer directement pour batu ba mona est-ce que oui ba ke mbia finga mi trop Moïse mbia finga mi trop pe muto azaki terre ya koluka finga Moïse mbi a mema ko finga ya mbi trop ezaki ba mwa muto Nigeria pourquoi Nigeria oyo aventurier azalala na baka yao donc mona ke baluka ba finga trop mais so mon pesa ni bon ça parce que population et mona batu ba mona ke lui Moïse Mbié aza consacré. OK, merci vraiment l'homme de Dieu. Ce que par rapport à la consacration à Moïse Mbié, est-ce que ça qui volonté apôtre Mbié que ce qui a confié à ça qui Moïse Mbié soit confié pour Mutombo à consacrer. Je ne crois pas que ça qui volonté là apôtre Mbié papa Mbié akoko loba ke ce qui ngana confié Mutombo à consacrer yo. Je ne crois pas d'adi. Donc dans limité au moment na niveau ya RDC ce qui Mbié a eu consécration directe parce que a travaillé trop na ebi Moïse Mbié. Est-ce que ça qui volonté papa na non, je ne crois pas que volonté papa na. Comme si papa na ebete que comme ça kufa jour et tel aux até pour moi. Ayebaki déjà liwana. OK, ce qui ayebaki liwana ye, mais jour oh ya kufa là ayebaki. Mais pourquoi pas papa apôtre Mbié a consacré qui Moïse Mbié? Non, apôtre Mbié a consacré Mbié, a consacré Moïse. Il fallait consacrer ton a consacré Moïse Mbié. Mais non, il y a na loba. Au moni nous les serviteurs de Dieu, dadi, nous les serviteurs de Dieu tozana ba formule tozana ba façon na biso auto consacrer bana na frère moi le cas kuna oh ngai ega consacrer nga za prophète qui nga non vrai prophète ba consacrer un vrai prophète ba consacrer ça va secret un vrai prophète ba consacrer un prophète ba consacrer nani mais Moïse Mbié a prophète ça Moïse Mbié a pasteur ya na lobby ba les gars na consacrer non et bon église cité Bethel et là vous a basé ça ni consacrer Moïse Mbié il fallait que muto banda ba consacrer Moïse Mbié ba consacrer na Bethel et pas ya banani oh ce qui azungolu yokanga ba bazana Bethel
basia bazana Bethel mais Moïse Mbie ndazana aza lokola na minute avant que papa na kufa azali lokola mutu ya train ya Bethel nani dadi na nous les serviteurs de Dieu eza impossible mutu aza mwana a posé maboko likolo ya mutu abanda liboso. Et bon Moïse Mbie abanda bela bato bazaki na Bethel na Moïse Mbie abanda liboso na bango. Nali na peso exemple. Oh papa ba abanda na bango église parce que Bethel eza mon côté. Nga papa na nga Bethel eza mon côté. Eza mon côté. Écoute-moi. Bethel eza bela nga papa na nga yi. Papa na nga yi. Bethel eza papa Bethel n'y a plus de 1000 et quelques. Papa apporte Mbie ya tiki. C'est un mutombo. Papa na nga papa botinga. A consacré. Papa botinga un pasteur. Ozola na nga c'était pasteur. Mais niveau oyo ngai na kendeleli pe na komeleli ndenza mamemeleli ngai papa na nga za pasteur a travailler na bato ndengai na komeleli papa botinga po pasteur mais agoko consacrer ngai te na na expliquer lo moko soda Mobutu na soda akoti awa na niveau ya Kabila le père akomi pe na niveau ya Fati Beto awa ozola na nga aza général na soda Mobutu na ko consacré moninga tona yango leta moninga bapete ya Mobutu bandakala mais aujourd'hui makambo esa mande mususu zola nanga mais na niveau ya spiritualité elingolo banini na niveau spiritualité tozana ba grandeur zola tona ba grandeur oui na ba grandeur lingolo bake ba papa na biso basela nzambe oui aujourd'hui biso tosela nzambe oui Togo komi kitisa ba papa ba consacrer biso oui c'est normal parce que baza ba pasteur baza obligé de consacrer biso mais avant ba consacrer biso il faut lier na biso ça veut dire que source na biso to hoteli wap comme exemple na papa molimo nanga papa nanga molimo wala singa nzambe jamais papa songola ko consacrer nga c'est impossible ah mais la ligne ko na fungo la sujet la ligne fungo la sujet ya Moïse Mbie papa songolo akoko consacrer nga te parce que papa ya Moïse Mbie aza bato baza ba pilier ya église de réveil aujourd'hui parmi ba pilier église de réveil mutombo pazali ekozela ba mutombo pe baza parce que ba bato ba descendant be dina bala ozolanda bato ba na sima be dina bala siko aujourd'hui muto yo aza lokola papa nanga comme exemple akufi azati nous avons posé nga maboko il faut muto asa na niveau mona yi na niveau mona bona c'était Bethel mu plus de 1000 et quelques églises etika na moi asa na niveau ya nga mona ndimo non tanga tende parce que nga monité nga la monité basa oh papa oh apporte Mbie banana wa église basati nga la monité plus de 1000 et quelques églises etika na Congo je voulais dire la vérité dans niveau apporte Mbie azati muto asa na niveau mais na temps oh ban so li basala qui me fait pas ça quand même parce que babimité en plus hein. Pourquoi batikeli mutombo nani apôtre mutombo asala consécration wana parce que bazaba niveau moko na papa ya Moïse Mbie baba to babandi musala ya nzambe babandi ko kemba ba souffrir baleki na betape belé donc bazaba to bana ba histoire na nzambe ozolanda nga kuna te fora mutombo non bazaki belé peut-être bango na parce que moi j'aime préférer mouchoir apôtre mutombo bimisa ki mouchoir dadi makam nazolo ba wana lobela makambo eza Denis Salobi to keba na mouchoir wana Denis ye moi consacré comme Denis Salobi to keba na mouchoir to le quitter l'homme de Dieu to lo ba makambo eza keba na mouchoir eza un peu vérité to makambo eza vérité na Kinshasa a église nini o eleki église ya Mutombo ah bon musko par rapport à l'église natuni eza profond na niveau Kinshasa ça veut dire que non c'est ça non vous en bato belé comme super nzamba zati na belo mo eza nécessaire moi na niveau Kinshasa muto aza lokola pasteur pilier de aza lokola pilier ya ba pasteur donc mutu ya très ba pasteur o ba ko considérer na rapidité na makambo belé basé belé mais Torotsa Mutombo par rapport il y a considération il y a monde partout dans le monde so ba visionner Kinshasa ba hôtel il y a un grand pasteur Pazakuna Mutombo Bazali Sonia Zali Banan Bazali mais ba hôtel moni ba batumi bazali banda et bela ba batala no bonzamba mutute batala libanda nzola ndanga deuxième na biso ba serviteur de Dieu to ebike mukuna Soni Gafuta Kingan basala réunion na réunion ba accepter apôtre Léopold Mutombo basani akosa nous allons la réunion bon
un pasteur a ça les camus na sentiment après c'est des bazar qui ba veille ba bato ba banda pena musala ba travailler trop na makambo nzambe ba rosa musola te et rené za te rabotier ba kiti non rené za peut rosa 3 personnes to sola les camus za bon consécration les cas c'est normalement parce que ceux qui bango pe ba linga ki te elinga ça maté non ya ba kiti na ba mesa atanya ukondoko na mona yo na chayo na mwamba la minute on a 4 à katikata saki ya fufu. Oui, alors est-ce que tu bonjour. Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler des micros. Donc dès que ça on a eu galère na niveau 0. Tout ça là boy. Moi il naza na mbongo vraiment mingité. Mais nazo tchela bino moi mukio naza nango na agence moko boy Nazareta. Sarita qui dit sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pesa au fouti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jibilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifongami comme na Nazareth. Na kufie. Agence lisusu. Ndeke sansu mulongo kuna. Pour cela susu. Kuna eza mambo mulongo te. Ye si fouti mbongo kuna partir à poto biso to zoke ko récupérer biloko oli. Tika boyeko. Yiso mona makama bongo na monte. Bat papa si mbongo kuna biloko récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais yango bandi. Maman, leki nanga yebisi ngai mena ndimite na lingi na mona ki mona beso poli kamba boye na monde na ne salamate. Mama yebisa ngai ba pesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa ya solo boutique Nazareta ezali boutique ou ezali ya distribution ya ba produits alimentaires na sali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources comme on a été bandé comme bazana niveau qui chasse même avec un petit rien donc à partir à $10 $15 donc so na mbongo te ndeko na poto ko sunga yo a ozika biloko kolia Maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili et bongo awa tozawa poto yeba adresse awa la boutique Nazareta est ici à Obungate toza sur avenue Monkoto numéro 1 direction Elengesa face à face na église catholique Saint-Vincent. Direction Elengesa Monkoto numéro 1 à face à l'église catholique Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone vous en montez déjà vous en ango on a 3 numéros pour Paris vous en un numéro pour la Suisse vous en un numéro pour la Suède. Non Nazareta nous allons la Congo Sili Julia ngana kangisa kia fufu ya modé yo bandika na fufu oui pour la Nazareta dans un système mbimbi na mbongo shingo bon ok vous allez Silio Sarita qui dit sérieux. C'est ça le problème. L'homme de Dieu, donc Moïse Mbi a joué un mouton loco là, mon père spirituel. Père spirituel. Mouton. Oui. Par rapport à ça, tu béni. Menton naï, mouton m'a remis menton à Moïse Mbi. Maintenant, tu as père spirituel, ça veut dire que mouton. Oh, il faut défendre Mbi. C'est comme ça. C'est ça le problème. Les apôtres étaient même basonnions sur apôtre, pasteur, on est sur un simon. Mais Denis a habité qui va la mouchoir. Mais il y a mon Denis les azapions. Il y a mon Denis les azapions. Obi, il y a ma belle belle dans un baba pasteur. Il y a le babo solo. Il y a le babo solo. Ah, autant na beta les solo, moi autant le ah, on fait soit bête concert, il y a pas sur les Bibles. Bible antisco, il y a pas solo. Et pas souvent, lui va pas bon. Ok, l'homme de Dieu, après toujours matin, il y a apôtre Mbi. Tout le monde est Moïse Mbi. À l'objet que non, a préparé et l'eau m'a remis déjà prêt pour na abala. Ce que mariage, oh, à l'objet qu'on a déjà presque marié. Et qui est wapi? Dadi, il a besoin de mon corps. Nous les serviteurs de Dieu. Et belé basali ba divorce pour na presser. Et belé ba koudia na ba coup pour na presser. Combien de serviteurs de Dieu aujourd'hui ba kabana basi ba goma na 5 6 7 8 tout ça pour na presser.
tote ya bato tobalisa bato makambo esalama mais il faut biso moto ozala exemplaire ya nini ntango obala moto obala mwasi il faut contrôler moto na obala na ovandisi azala mama pasteur abatela église akamba église moto yango comportement façon na ye aza ndenge nini il faut contrôler le début juste à la fin babala moto mbamo boye te dadi ntango mbiye azwi courage makasi atali ke non aza na minute na koloba aza siko responsable Moïse Mbia responsable parce que papa va considérer comme à tête dans motu ya train ya église Bethel. Zolanda. Ça veut dire que banda ko considérer était. Liboso zaki responsable. Mutu musu pas remplacer. Azoteya. Ça va délivrance. Malgré ça, bon, Azaki responsable. C'est que maman Eliane est à solo. Non. Maman Eliane est à solo. Papa Nangaï. Yo kate ba pardon monsieur no singa en police. Ngana yo kate na zaka. OK, so yo kate to luka na peso ba image pour comprendre que. Mais que ça Azaki responsable état ba ça ba bêtise. Non. Quand ça la responsabilité ngolo bati ko ça ba bêtise dadi. Ngolo bati ko ça ba bêtise. Problème ezani. Mboka na biso et un problème très sérieux. Moi mais dadi, ngala vanda be mutu moko boyo gangela. Ogangela ye asala buzo ba monga nguna yebate maye prophète tala kutu journaliste na wana ndoki munene aliaka bato oh ya solo nani ndo journaliste na bi ah bon nzoka alo babonga pa be sa réputation ya yonanga akabola biso maintenant je comprends que yana bato musuba ya akapona oluka baba bebisa ba makambo ebele ya bato na Kinshasa eza na bato ba pia ba mo ba bebisa ba réputation bakena okosa walesa baluka bakosa walesa kuna baluka bimse mbongo pa bato bazala na bato bazana baka ya wao eza ko bebisa ba réputation bato banani bato ba Nigeria baluka ba bebisa ba réputation ba ya bato zolana combien de mafieux ba basalaka au moins que ba buso ba moko zo se passer na kati wana so za sagité okoyi il faut osala bena vraiment prudent. Bato balanda biso na lobaka ebele baza sage koleka biso ba mayele mingi. Combien de personnes à bateau yo balanda biso na bato misusu to solana bon baba ke soki Moïse Mbia bali église de rêve nini Bethel ekoyi. Non pas bali. Baloba bongo par rapport à quoi? Par rapport au azarana basi na Bethel. Basi bezebele balanda tout ça. Badi. Mais vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais il n'y a pas de faut monter témoin les kaini sama kisaka. Libanga mo le baso ko ima ininga na pas maté. On a dit que libanga ko eningisi pe maité. O satika ma ebouger. Ba mutolo de les spiritualité, il faut yeba dadi. Donc mbiye soki apesi proposition ya libala zamba zo lokumu. Parce que esenga premièrement azana moi si aza sérieux. Ouais, c'est il fallait pas consacrer ni pour na balle. Problème té. So ba consacrer qui était ba ngara balle té. Les appels lisumu té da dina bible lisumu ngoza wa. Ah. Ana posa bala. Na lina lobelo moko. Na zana bana na mon église. Ensemble pour na bango ba kei. Ba voyager ba mboka ba kei wana ba ke ko na brasa. Ko na brasa na église mo songolo. Pasteur wana alinga bana ba bimate. Ko bimate. Boza mibula mibali tout moi bimi azu mobali mona coin pasteur a te yo so mobali bondeni non zonga ngoma na selo nyos mon papa na ko mukolo na besoin te yo za kitoro mi ba linga yo ba vino za loinga mais papa il faut na bima ba linga na za mutu avant de se wana lelo asenge mbonga meshi pasteur a pesi lobi mbonga kabelo pasteur pe lobo kuna pasteur akebisa ba collègue musu ya on linga osenga ba mbongo tobe pourquoi mais et ça linga bien té soki déjà vous tabimi tika peut-être nzamba linga créer quelque chose et pas mutu wana lobi pas na foyer ne lobi pe a témoigner quand même quoi pasteur Moïse Mbia zobala aujourd'hui soki Mbia bali ezali pamboli ya Bethel ezali pamboli ya bato ba croire ka na nzambe na ye bato ba croire na église de na Bethel. Ça n'est pas mboli. C'est vous avez moi ça depuis quand? Oh, la dit. Bo so ngapela za na moi sino ngana bala yo yeba. Ya secret. Et ça secret a dit. Na besoin matsanga ya secret.
C'est secret. C'est ça. C'est secret. Oui, c'est secret. Parce que ce qui est déjà mon toit, à bon ça m'a bon ici, mon son, on est au bon ça, ma bébé la musique. Au bon ça, bon mon son, à la langue, il faut pas tout c'est comme ça. Et l'homme de Dieu, au gros, exposer moi sinon directement. Oh, moi ça qui gagne, balamon, non. Faut qu'il y ait un droitier. Moi, on a battu la famille. Balié, on a été alliance, on s'est dit, c'est normal. Ok, voilà l'homme de Dieu vraiment vraiment dans souka émission na bicho par rapport à mamno sotolobina le basouka cause ani par rapport à mam auto développer na kateni conseil n'europé ça l'église cité bete peut ça conseil na ba pasteur oyo ni lo bananga ya souka poison ni lo bananga souka za ni cela poison et là bateau ba yaki na niveau ya matanga na lo baki ba na deux faces ba misusu ba na face à même ba misusu ba na face encore. Et là, c'est très sérieux au niveau de l'église Bethel. Il faut que vous ayez prudent. Il faut que vous ayez prudent. Combien de pasteurs au Batseli au poison? Combien de pasteurs au Babomi? Combien de pasteurs il y a bateau Koufé Belé? À cause il y a bateau Belé Bayakiwana. Pasteur Moïse Mbie, je crois que Zolanda, prophète Joël Aiglevoya, soyez sages et prudents. Premièrement, aux alentours de la formule, il y a des camarades qui ont des salabes, Zalaka Lolengo Zaliwana. Mona Musika, il faut Bunda, na Musala et Tambola. Confiance dans Moutouté, confiance dans Zambé. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi, on est prophète, mais non pour accomplir la loi. Bon, quand il s'agit de makambo zo s'est passé dans l'église de réveil il faut la prudence. Nzamba na besoin akokisa babilaka na vie na yo makambo alaka na isilité mais eloko eza base to pesa nécessaire zala prudent et belé abato bakata ba vie mettez sous mission na bango na Nzambe ko kaité et katani à cause ya ba poison à cause ya ba ami à cause ya ba relation songolo na gishasa ba baseka trop Mbie, Kingani, oh, Aigle, Boni, là, bah, tu sais, là, poison, et un petit frère, heureusement, dans le monde, il faut avoir la prudence. Quand on a bateau, il y a mbote lelo. Osa bien, Kingani. Et là, on a en plus que, Azia Moutia Malama, Fungwe Moutia Manaye, venir sur ma matinée, cher bâté. C'est normal. C'est normal. Ok, l'homme de Dieu, avant tout. Comme on a souka émission de bique comme dans la souka mais mutu ana za mutu ba poison mutuni na mutu ba poison nani bato ya oyeba bana bato banani nani ok l'homme de Dieu to continue toujours to bique alors TV Zangonga to ki Moïse Mbi azobala ce que to yebité obala mama ya mwana na ye o babota parce que to yoki ke no Moïse Mbi abota azana ban est-ce que obala maman moi neto arobala moi si on va dire que non azaki déjà presque marié parce que très là qui ga le mois miké est-ce qu'on continue ka processus wana na moi sona to c'est que on la sabiso moi si mususu dadi dani selo moko mbi abala sirène mbi abala nani Pamela abala nani ezala nani et dépendre na ye muto olingele moi sito abalele moi si na mintu azate lui-même dadi yo boulé ce que moni olingo bala il faut qu'il y ait une église OK bon de la to que ça non pasteur pas ça lito it oh mais pasteur pas alinga moi si olingi moi si normal si ça va si ça ne va pas notre belo mo est nécessaire et ben là tout le lo continue à erreur à cause ya sentiment. Le roi n'a pas pasteur Nazana Welisa na sala aujourd'hui on a trina oyoka maintenant oyoka te OK au mona ke za babilo mususu oyo esala ke bato ebele bakota na ba erreur rebelle à cause après c'est quelque chose allez quelque chose allez le bâti non le bateau zo la zo ba biboyi ebele bakota na erreur à cause après c'est mais il ajoute na est-ce on ba la trina parce que moi je ne crois pas
je ne crois pas et je ne sais pas. Ce qui traîne à moi, c'est un hasard qui n'a évité pour la monnaie. Vous l'avez dit. Mais on a dit à mon bali faba. Ah bah. Maman moi. Afinga mi trop. Maman moi. Obi. Maman moi. Maman moi. Donc zamba zo lokumu. Dadi dani ne biso elo moko. Dadi. Ngai na rozala na zaki na mwasi moko. Toboti na ye mwana. Na sala pe makambu pe simbi. Papa comme na tour alliance na monde babuzo ba tutu na tiki. Sont encore obligé aux hommes si musu na l'alliance. Zona nanga school question c'est ça. On repose à conseil na Moïse Mbi. OK, conseil nanga et pas ya pasteur Moïse ezake pasteur Moïse Holandaka aigle voyant Holandaka prophète Joël aigle. Conseil nanga ezala prudent premièrement na poison et bela bave. Bela bave mususu ba touté. Koseka ya meme na sima mokongo nkoi. Vous avez payé sur la poison qui m'a na mutona pour la poison mutuni. En plus que deuxième idée, tu peux conseiller on a repé ça. Soyez sage na niveau bassi. Talandenge ba mesu ba luki ba créer lo ba makambu à cause de l'activation ba to Nigeria ba zanga ba manière. On a lo baka nani aleki satana na otanga ba verset biblique. Verset qui ngana lobi verset qui ngana lobi kuna azana mwasi na bato na hotel azu mutuma uti poto amemi na hotel songolo apa ko sa baluba ke stocker walesa ba obebi sa réputation na yo. Mais aujourd'hui nzamba la kisike a nzambe ya likolo ba nzambe. Soyez prudent au niveau ya basi o ba ko ya tem supembe na yo ko ba créer lo ba makambo vous allez déjà sage mais renforcer na batu mususu. Ogoye ba pe bango te baye bana te me baye na poison baye bana te me baye na problème baye bana te me baye na ba difficulté mususu o et sindi ça encore betel na yebi na betel ya na banguna tant que aigle ezana banguna ezape na bateau bana besoin ozalate ezape na bateau bana besoin pour kotanda. OK, Zamba Pambola, comme conseil, okay. Prudent. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. C'était votre humble serviteur Dadi Moukoya, l'homme de Dieu. Moi, le Basouka, on a numéro contact sur votre pour contacter Barroso. Benga prophète Joël, na plus 243 91 845 13. Plus 243 91 845 13. Benga prophète Joël, tu as des problèmes sérieux, aux ana ba problème aux grave, aux solutions te na ba serviteur de Dieu benga. Benga prophète Joël ko betelanga lisola makambo te ngale na yebiso nini o eza ko se passer na vie na yo nini o ezoleka pe to luki nzambe ozwi solution ya makambo liba le kufa makambo marché te appelle prophète Joël. Tu as des problèmes sérieux, appelle prophète Joël plus 243 91 845 13. OK, voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. C'était votre humble serviteur Dadi Moukoya. Je tiens à vous remercier toujours d'être branché sur votre chaîne Les Nazariens TV. Je dis un grand merci à maman Tiffany pour la conférence de Pessinga. Je dis aussi un grand merci à l'équipe de Les Nazariens TV. Je dis un grand merci à Judith Yego depuis les États-Unis. Pourquoi pas bienvenue Bianoma Kapinga. Pourquoi pas à Gilardin Luanga Grâce et Skozali. Mambo Tebele Skozali. Merci vraiment de vous soutenir toujours. Émission Oyo. C'était votre humble serviteur Dadi Moukoya. Restez toujours branché, connecté dans votre chaîne Les Nazariens TV. On se retrouve à la prochaine. Bye bye. Aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pe te po awangata nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Ebana kitoko koma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebateli le Nazarien lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kandi elobi koleke mapapu masopi mafuta tokokisikana elongo na nzambe oyo babenga na makomi aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pe te po awangata nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien.